Bato batambolaki lobiloleki na Kinshasa na bosengi ya ba mouvement citoyen pona mbongwana ya mobeko pe ya misala ya maponami sima na mokonzi ya ekolo Congo Démocratique koboya kotia Ronsard Malonda na kiti ya bokambiseni mangomba lokola komite laiki ya coordination lucha filimbi pe misusu basengi seni koyanola mpona misala ya yango na Assemblée nationale pe kolakisa lolenge esalelaki misolo ya yango na Cour des comptes. Garissa kata pe obeminako babandisami mia mabongisi mia mibeko pona kokamba bazuzi pe baparke esengeli basolola na bazuzi pe baemisala mia bosembo na tina ya kolakisa bango bolamu bamoni na mikano miango bakutanaki na episkopo ya lokumu ya Kinshasa bakilimi beko baye balobi mabongisi mango makoki kolongola mate mpo masila kopesama na Assemblée nationale kasi esengeli nde kobongisa yango na bopesami maboko na bato banso. Ingende ekomi wuto mokolo ya mposo zone ya santé ya Sambo esimbami na bokono bwa Ebola boye bungali na ekolo Congo Démocratique. Bokono bongo bozali kongala na etuka ya Équateur mingi penza na Bikoro, Bolomba, Iboko, Mbandaka pe Wangata. Pene na bato tuku motoba basili kokufa. État d'urgence esengeli esila lobi mokolo ya le 21 juillet 2020 na ekolo Congo Démocratique. Ebakisaki mikolo mbala motoba uto président Félix Tshisekedi atiaki yango na mars pona kobatela mboka na bokono bwa COVID-19. Dr Jean-Jacques Muyembe mokambi ya cellule technique ya bitumba na COVID alobi mikano mia komi batela misengeli kokoba pe confinement ekoki kosalema lisusu soki esengeli.